toujours vivre le moment. DMTV, Billy le Kamaloba na ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bandeko Banso ya chaîne YouTube DMTV ya bilili le kamaloba na ebele mbote na bino to zongeli bino susu kaka na cadre ya Masoloma Équateur émission wa biso émission ba reportage tout ça la na cadre ya Masoloma Équateur mais bozala toujours posé parce que to kota pena ba province mususu mais pour le moment tozali kaka nanu na Masoloma Équateur parce que mingi ya kosala na province ya Équateur ezali na ba province mususu pe oyo ya ba peuple riverain boyebi bien que mboka na biso RDC ezali mboka moko ezali na mai ebele ezali mboka moko ezali pour mon penza ya Afrique et pourquoi pas pour moi ya monde mobimba avec bazamba tozali nango na cadre ya Masoloma Équateur toujours to bandaki série moko ya babili la kisabino minano na biso en partant de Malukuti na Mankanza na territoire ya Mankanza berceau du Lingala lelo to yeli bino bilili ya Moïse Katumbi Chapwe président oyo ya équipe ya football tout puissant Mazembe président pe ya parti politique ensemble pour la République Moïse Katumbi et longo na Tanya Mokolo mwana ya Engambe Edo Mokolo wa Mpombo bakendaki donc na cadre ya redynamisation ya parti ensemble na territoire ya Mankanza yangona lelo tolingi to partager bino nanu bilili wana ya Masoloma Équateur Moïse Katumbi na territoire ya Mankanza bokomona minano nae na kati bale na biso fleuve Congo tindinga wakoma kuna territoire ya Mankanza bolanda sima na ngonde tokosa la conclusion mais boyeba déjà na bolamuke na Masoloma Équateur elekaki tozalaki tolongwaki Chumbiri tokomi na ba mboka ya Bangombe banini kala tozokoma na Mbandaka toujours avec destination finale Mankanza berceau du Lingala. Au troisième jour de son séjour en Mbandaka, le lundi 11 septembre 2023, parmi les siens, le président Moïse Katumbi a décidé de prendre le fleuve en direction du territoire de Mankanza, naviguant près de 10 heures à la rencontre du Congo profond et de ses courageuses populations. Je suis sur le fleuve Congo en itinérance. J'ai quitté Mbandaka très tôt le matin parce que je voulais voir la réalité de la souffrance de notre population. On voit réellement que le gouvernement est absent. Or ici, si on dit le paradis sur terre, c'est ici du côté de Mbandaka avec le fleuve Congo. Je suis en train d'aller vers Bolombo et j'aime bien faire l'itinérance parce que je dois connaître la cartographie, bien connaître mon pays et je crois que cette population a besoin d'être soutenue parce qu'elle travaille, elle bosse, elle est tout le temps sur le fleuve. On voit même des jeunes filles de moins de 15 ans en train de faire la pêche. Donc il faudrait qu'on puisse remettre ces enfants à l'école, ils ont droit à la vie. Je crois un autre Congo est possible. S'arrêtant régulièrement pour des moments d'échange. Ce périple qui est d'abord celui de la redynamisation et de l'implantation de son parti politique, Ensemble pour la République, le conduit dans ce cas précis, dans celui qui est également le fief naturel de l'honorable Tania Mokolo,
dont les empreintes marquent jusqu'à l'âme les populations riveraines. Elle qui y porte haut les couleurs de Moïse Katumbi. L'accueil à Makanza parle ainsi de lui-même. Organiser un tournoi et ce tournoi na kopesa prime na tournoi wana ozolokana na kotindo la bino ba ballon na ba maillot tozolokana. Alors le meilleur joueur du tournoi oyo joueur akoya na Mazembe tozolokana le meilleur joueur du tournoi va venir faire les tests chez Mazembe. Toujours Kana. Après le meeting, le président Moïse Katumbi a tenu à visiter le centre de santé du coin en déchargeant tous les malades du poids de leurs factures. Voilà, toi on est sengo makasi komona Moïse Katumbi kokita na kati ya Makanza. Donc toi ndine sengo makasi penya koleka. Première fois komona moto ya bongo akita na Makanza. Ok, merci eza honneur pour la biso. Komona grand politicien comme Moïse Katumbi na kati mabe na biso. Voilà bomoni bilili wana ya Moïse Katumbi azwi kano rapide di alongwe Mbandaka direction Makanza. Normalement soki olongwe Mbandaka na ba 8h disons hein, to pesa heure moko olongwe Mbandaka na ba 8h pour qu'il dans le territoire de Makanza qui se trouve à 198 km de Mbandaka au Komakuna à peu près vers 14h 15h au komina yo na Makanza soko zwi pesa kano rapide oyeza très rapide vraiment na moteur moko très puissant au Kokoma kuna vers 14h soko longwe 8h hein, au 14h 15h au komina na territoire ya Makanza. C'est ce que Moïse Katumbi Chapwe président ya Ensemble pour la République à Salaki et longona Tanya Mokolo. Je rappelle encore que Tanya Mokolo azali mwana ya Engambe et do Mokolo wa Mpombo azali donc originaire également pe ya territoire ya Makanza, bien que Engambe et do afandisa ba idéologie mingi na Mbandaka ezali territoire ya ba Mongo hein, il faut dire les choses comme ezalaka. Makanza ezali territoire ya Bangala basali ba Mongo te, on dit souvent bino Bangala, on mélange un peu ethnie nyonso ya Équateur wana ya Grand Équateur bazobenga bango Bangala. Maintenant il y a des Bangala, il y a des Ngwaka, il y a des Mongo, il y a des Ngombe, tout ça, ezali ethnie ebele, mais dans l'ensemble on dit bino Bangala. Donc voilà, Tanya Mokolo, c'est la fille de Mokolo Wampombo, Azalipe députée, hein, Azalipe députée, donc voilà, elle a emmené Moïse Katumbi Kuna, à mon avis vraiment souffrance la population. Makanza ezali dépourvu d'électricité, bah moi n'a jamais électricité, on est trop imaginer, bah
pylône ya ba courant wana ndenge za na bamboka mususu non makanza n'a pas tout ça makanza c'est juste ba panneau solaire moi ba groupe électrogène ezali mawa mingi en tout cas félicitations ceux qui Moïse Katumbi vraiment anga sala quelque chose pour notre territoire wana ça serait une très bonne chose mais biso to poursuivre na biso kaka mission na bino ya ko faire découvrir bino dans le cadre ya Masolo ma Équateur botika malamu to se retrouver na prochaine émission la prochain reportage toujours continuer toujours beaucoup moins na sous makanza wana pour découvrir ce makanza wana à travers Masolo ma Équateur botika malamu. Yeah.